Bonjour, bonjour, le peuple congolais de partout, Bisiga Bovandi, Wabino Molobeli Amboka, Papa Congo, le prophète surnaturel King Mbielisé, na Pesibino Sombote, Bisiga Bozali à travers le monde, Nakanisi, pour l'amour du Congo, je ne me tairai point, pour l'amour du Congo, je n'aurai point de repos. Le les dimanche, Mingi Bauti ba prière, Basutu Basambela na Bangote, ndenge bozomona ezali flash cette semaine bokolanda ngai epai ya leki na nga Papi Gene tolobela vie. Cette semaine bokolanda ngai epai ya John Image le king ya media na États-Unis oyo eza kaka flash koyebisa bana Congo tokotalisa bino sur le plan politique la différence entre l'union sacrée des 13 parlementaires oyo papa Chichi azalaki leader na bandeko na ye pe tokotal sabino union sacrée à président Félix Antoine Tshisekedi. Na Bolanda Kinga il y a 2 jours, je ne suis plus membre de l'union sacrée. Mais Batomingi bazo comprendre ne pas être constant. Nous, union sacrée est à flash. Il y a Papa Etienne Tshisekedi avec les 12, bazalaki 13 parlementaires, 12 députés, sénateurs, bazalaki Moko Marcel Liaou, bazalaki na vision. On est dans un parti politique pour l'idée, pour la vision. Mais le rôle est comme na Congo, ceux qui m'ont longé, ont changé. Aux amala mouté. Mais Papa Etienne Tshisekedi, depuis 1961, Papa Etienne Tshisekedi était avec Mobutu. Papa Etienne Tshisekedi, paix à son âme, j'aime beaucoup mon père. En 67, il y a parti politique MPR. Papa Etienne Tshisekedi, azalaki membre fondateur de MPR. Mais en 82, à Monique Mobutu a su na vision au makamba solo la kite. Papa Longwe, c'est normal. Mais bande on a biso IDP ceux qui muta Longwe kaka na union sacrée, allez, ba tomboki. Mais union sacrée na 2023 kozala te et kozala plateforme mususu. Notre bien-aimé président de la République Fachi, azalaki na lamuka, tanga Longwa ki bolobaki te. Akomaki na cash. Lelo cash na IDPS na INC bazo kanate. Président Fachi, asalaka alliance na FCC, cash, Bakabwani, Alongwe. On est constant quand vous avez la même pensée, même vision, même idée. Mais tant que vous avez la clarté, netinga, na longwe na union sacrée, na somo na clarté zandengene. Président Fachi, alobaki na biso na 2021 oyo, Akabwani, na Joseph, mais so otali réalité, Bakabwani te. Makambuze bele ozara flash et moto tobengi Fortina Biselele azali pion ya Barwande. Il a infiltré Papa Etienne Tshisekedi dans azaki vivant Tilelo, a infiltré Moïse Katumbi, a infiltré Félix Antoine Tshisekedi, a infiltré Fortina Biselele, Vital Kamerhe. Batu nyonso bomoni ba conseiller ba kufa na présidence. Ezali Fortina Biselele, moi si à Fachi, quoi qu'Abala officiellement, Denise Nyakero Chibaou. Alors, na gouverneur, il y a banque, Fortina Babali, moi Simoko, Bazali, Basina Bango Bazam, Maman Moko, Tata Moko. Alors, ezali ko ça la passe ipe mawa. Comment na yo gouverneur Moyibi obomi Zandu bokosi Fachi lelo bakomi ko bimisa Fachi mabe babandi ko qualifier Fachi na ba esika kene ko zwa dette pona kotonga Zandu bakomi ko benga Fachi escroc. Alors tout ça parce que Fachi ozana confiance na Biselele. Alors moi je n'accepterai jamais cela. Nazola Ksabino loko moko bana Congo pour je parle avec preuve. Ezo sala passe ipe mawa Fortina Biselele la kosi Fachi batonga Zandu tilelo loko salamate et obokomona makambo ya kokamwa bazo qualifier Fachi de tous les mots na batoyo ba iranien alobi Fachi akosi apesaki 800 millions de dollars. Fachi a defaki 800 millions na banque iranien azongi cité nyonso zalaki nini Fortina Biselele na moto to bengi
Gentini Ngobila bamiyibi bazotia Fachi nerere nga naza na opposition nazongi na opposition républicaine et responsable. Fachi est mon frère, famille babo ekabonaka te, mais na politique c'était un adversaire politique, même bamindele ezalaka ndenge wana. Mais lelo soki mutu alobi alongwe kaka union sacrée bandeko na biso ya IDPS bokola mingi bakola te oyo ezoleka na mboka eza pasi na longwe. Pourquoi? Fachi andimi batonga mboka oyo Goma ekoma Minembwe 2 nalobaki yango na émission toko développer ezaka flash, mais bolanda bino moko buzoba ya Ngobila atindi moto na ye yeyo Toms Mwanza chargé Toms Mwanza yeyo chargé ya presse ya Ngobila yeyo oeza WhatsApp na ye. Toms Mwanza ya soi-disant chrétien azali soi-disant chrétien mais mwasi ya Ngobila. Ngobila zala azali bisexuel obakini babeka PDPDT okozala mwasi mais ozape na mwasi mususu mobali okozala mobali ozape epa mobali mususu oza mwasi. O Toms Mwanza babandi na ye na mboko yo na Inongo na province ya na province oyo bakaboli bandundu muke na mai ndombe bazalaki ne na Inongo. Toms Mwanza yeyo Ngobila lobi neke bakosala nga banga ba menace Ngobila otindi mutu na yo PD yo pe PD. Donc moi ça métis au coquille était ba bêtise à l'obésé belé toyo ka ya suka au moins te kaza na kitasa na ba fausse information na bino na bozana ngo ben tox bosala ya pampa mbana si yo belé na ka olobi kolongo muluba yo obelé na ka pe kolongo muluba voilà. Donc as ba menace ngabe ka menace te tanga kombo na ngana so prochainement na rotina ba konuko na Afrique du Sud. Moi je suis pas ton ami hein. Niveau d'étude on a Ola bolandi oyo Toms Mwanza atindi audio kolobaka ba bêtise azali chargé à communication ya criminel économique Ngobila mbongo ebima 800 millions bakosi Fachi 800 millions ebimi meti lelo zandu bazotonga te toloba te dossier yango yo talandi bazo qualifié président de la République à cause ya biselele Ngobila. 800 millions tribune de Genève nalobaka avec preuve. C'est Abdul, le PDG de la banque iranienne Bank Meli Iran explose de colère. Le président du Congo démocratique Félix Etienne Tshisekedi c'est un escroc. Pourquoi? À cause ya Ngobila. Pourquoi? À cause ya biselele. Et le Tozomona, chargé à communication, il y a Ngobila, un PD, Toms Aza marié, c'est un bisexuel, à qui n'a pas église, Toms Mwanza Aza PD, Fortina Biselele, Aza bisexuel, Ngobila bisexuel, Bazotia Mokonzi Mboka Nerere. Fachi, na longwe na union sacrée, na tikali na ngana opposition, responsable républicaine mais na bloc soi-disant bazoloba nande kofaulu bloc patriotique na kotikala kokota te parce que bloc wana Joseph Kabila zanakati il n'a rien de congolais donc c'est pas un bloc patriotique te. Et tomoni Fachi toza nazan opposition keba na Marcon Poyi auta Baltimore moi c'est jetri di bakabwana na Bethel ya Baltimore aux États-Unis ba comme ça qui Marcon Poyi pasteur c'était un Rwandais au kota na Congo ba nationalité na biso ayaki na famille na biologique je veux pas citer les noms ba cousine na ba koma ba makangu na ye lelo Marcon Poyi na mwasi no masolo akati pour mwasi na yaza na ye mukadi pete ye bani na batu nyonso Chibau Denis Nyakero Mukadi Pete azane na batu nyonso siko comme si na Marcon Poyi oyo bosue na Valère na mboka oyo Kinshasa mais il n'est pas congolais mais bazui comme baluba
Alors, Nakebisio, ce monsieur de Ngobila, criminel économique, terroriste, aux 30 000 personnes, vendeurs, hommes d'affaires, commerçants à Zandu, au bois qui ont Libanda, et au Tindi, on a chargé à communication na yo, Tom Simwanza, le binatanga sous combo da aidé, le bureau Tinda Batoa. Depuis 2011, Joseph Alobaga Tinda Batoa, Kamera Tinda Batoa, Bakanga Bango, Bato Belé Batinda Mawazwangate, c'est petit, c'est vaurien, Oyo Tindi, Tom Simwanza, Ana Mwasi Nanda, Kumera sous Mwasi ya nani Ngobila. Donc, on ressemble à l'église, mais on a que Zandu Babomi Yango. Vous trouvez ça normal? Massacre Salami na Yumbi, Yotom Simwanza, chargé à communication, Ngobila. Vous trouvez ça normal? Lelo 800 millions de dollars, Bokosi Fachi, Bisele la Kosi Fachi, Bango Ngobila, Mbongo Bimi, vous trouvez ça normal? Mais on a chrétien, vous ressemble à l'église. Oui, ndeko nanga Jean-Marc Makelele na lobela ki kamba 20 millions ezane landa to lobela vie albali 20 millions bakaboli nani nani mwasi ya Fatio nani Denise Nyakero Chibao bazu 20 millions na commission kuna na Ituri na Kilomoto 20 millions bache na poche bamiyibi. Donc to lobate et Ngobila Tindi chargé à communication na Tom Simwanza, Oyaza PD, Yepe Soussou PD, mais en bon français, ce sont des bisexuels, Abali, mais Azana Mwasi Moussou, tout ça. Donc, Toko Lobela Makambunyon Soana, président Fachi, na Longwe na Union Sacrée, na Tikal Nangayi, na opposition républicaine et responsable. Papa Etienne Tshisekedi de 61 à 82, Azalaki na Mobutu, mais à Longwaki. C'est Moutoufa Longwa, Soka Mouni na ye, que yo zoko respecter maloba na yote. Oui, tu es mon frère. Nous sommes tous des Kassaïens. Na Kassaï naza aîné na yo. Soki papa koufi grand frère komaka papa. Mais na politique tous aba adversaire. Na souki wana lelo. Mais donc semaine au bolandanga pas John Image. Les kings ya médias na États-Unis bolandanga lisusu na tolo belavie papa pigene même na page nanga oyo. Mais il y a une femme qui travaille dur dans les États-Unis, Jeanne-Marc, Azali Jeanne d'Arc d'Afrique, il y a même Congo, il y a Mwasi, maman, na autant en Congo d'aété pour Azobunde la Pemboka, Jeanne d'Arc, Namibali, na média, c'est les kings. Bande konanga dimanche, talaga na uti lo sambo, na pema, ndekonanga, biselele, bangwana bazu 20 millions, na présidence, na Denise, na premier ministre Sama Lukonde, Biselele, na Dani Banza, Bamihibi, conseiller Félix, Topin, conseiller à Salarane na présidence, Mohibi. Alors, Siko Balingi Bayiba sous 617 millions. 617 millions dans le baki na précédente émission nanga, Botala et Paya Natolo Belavi, Botala et Paya John Image le King. Donc, Congo Kendeka Boyefachi. Donc, on a zongi n'a pas peuple. Opposition n'a pas peuple. Depuis 18 ans, n'a bandi combat dans le mouvement Sauve le Congo de l'homme de Dieu archevêque Coutinho, dont je suis son fils spirituel. Depuis 2003, n'a bondi 7 ans dans Mboka. Mouvement citoyen Mobezala quitté. Catholique Bazala quitté. 2003-2010. 2010 n'a Mboko. Donc, j'ai 18 ans d'élite. Je suis constant dans l'idéologie. Ce n'est pas que yo net na kolongwa inu sacré, c'est normal. Lek nanga longwe Mike Mukebai, c'est normal. Lek nanga soit longwe celui de Louisa, c'est Sanga, c'est normal. Toko batoko si union sacrée ko kufa kate. Facha longwa kana union sacrée. Pardon na lamuka. Facha longwa na lamuka. Akabwani pe na FCC cash selon ses dires, mais alors makambo izakaka. Donc, oh, ils ont un flash, moi, je suis moi, mais Tokutani, Marcompoi, Likambunini, yo, na, Mwasi Afachi. Marcompoi, na Bengio 3 fois. Likambunini, na Denise Nyakero Chibao, yo pe Denise Nyakero, Banganzambe. Yo pe pecho yo, batindi yo na
Nangobila, yeba ke Fortina akola na pasi na Goma. Abane ko teka ba carte. Lupang na bango na ya à l'Italie à Calzatour ezalaki na diagonale. A sala boy. Ba Rwandende ba commissaire oyazali pona ko teka ka ba Congolais. Tous les conseillers à président ba Koufa. C'est Biselele. Avec Denis Nyakero. Ba onde ba boma bango. Ezali maladi ba zo kosabinote. Yo ozala mwasi na ndako okendaka pe église Tom Simwanza mais mwasi ya petit nangai po il est né le 20 septembre 64 ngaza mwana 64 malgré nazo apparaître jeune mais nazo mwana 64 na mukolo fatia za mwana 63 na mukolo na ye Jean-Pierre Bembe né en 62 naza mukolo na bango donc Moïse Katumba 64 na mukolo na ye donc petit nangai mwana kutu keba na yo Ngobila oza muyibi oza criminel justice ekolandaka yo tindaka kaka mwasi na yo oyo Tom Simwanza akendaka pe église mais azape na mwasi na ndaku mais bosangisaka nzoto ozokende pe na be église opération kini bopete suki wapi zando kotonga ngo mukolo nini na suki pona lelo chikicha cha cha merci.